Wario kotoyo biso tozana Lamborghini Iris kote mususu bagolwa pe balobi bango bazana Rolls Royce. Naza kopesela bino vérité a demi tukawana tomoni na ba réseaux sociaux mais naza kopesela bino prix ya solo ya chaque mutuka. Nani azana mutuka ya solo ya sika, nani asombi ya occasion, et prix nyonso naza kopesa ngo na kati ya video. Nyonso tozomona na réseaux sociaux eza ko dépendre na ba fanatisme, ba sentiment ezanga te, ba émotion pona ba fan ezanga te. Mais naza kopesela bino moko na moko na makambo etali fali na fere na kati ya makambo na situation ya mituka na bango. Mais en tout cas na banda nanu na Lamborghini a fali parce que mutabandaki. Alors Lamborghini a fali soki boke na réseaux sociaux, Lamborghini a fali soki boke na réseaux sociaux eza parmi ba mituka oyo tout le monde azana posa azala nango lelo na kilelo. Eza qualité moko ya likolo. Prix officiel oyo fali alobi ateke asombelaki eza 304 000 euros. Na keko vérifier aucun na maison wana, maison Lamborghini kombo ya fali eza na kati ya batu oyo basombi Lamborghini Iris ya 2025. Mutuka ya fali ya 2025 ya solo akosa kite. Bota la pende esika sombeli mindele baza kotia fleur wana. Fleur wana bachaka na mituka nyonso ya sika ere baza kosomba. Ngape naza na mwa ya ngai tangu na kende kosomba mituka soki eza ya sika. Onanu ba sachet ezana ba kiti makambo nyonso batie ba pesa ko ba fleur ba kolakisa ndenge baza kolongola ba sachet wana pona kopesa yo mutuka. Kilométrage oyo fali azweli mutuka na ye ezana 12 km. Ba kilométrage misusu wana ezalaka nini ya komeka mutuka, komeka ba option nyonso soki eza kotambola vie avant ba délivrer mutuka. Total ya kilométrage oyo fali azweli ezaka na 12 kikuta eza 11 quelque chose na tie na 12 km. Donc eza pempa 9 ya sika vraiment oyo fali asombi. Alors na niveau ya États-Unis ekutaka environ $258 000 na version hybrid oyo hybrid oza ya rechargeable. Soki oza na modèle SE sika ya fali nazoyeba te soki eza premium premier ou bien eza hybrid full ou bien eza semi hybrid ou bien eza électronique. Nyoso misa tona ezomona na te mais prix ya hybrid eza 258 000. Soki oke na nini na électrique ezokende na 300 000. Maintenant ba option oyo kotia na kati ba option ezala mutu akozwa mutuka na ba option ga de base o ba chaka na mutuka ezana ba misusu ba kisaka ba option. Mutuka ya fali eza 12 inches eza presque na kobenga ngonini 12 pieds te eza inches na bité soki eza à peu près 10 cm te 20 cm eza penda ekra munene. Ba option ya mutuka ya fali eza ya ba nouvelle technologie wana faut que ba vérité na niveau ya France baza koteka ngo soki ebandeli soki eza ba mutuka de base wana ezokene na 215 000 euros, mais prix ekoki ko varier selon ba modèle et na occasion modèle na ba qualité ya mutuka. Prix nango ekendeke jusqu'à 420 000 euros na niveau ya France. Sika fali asombeli yango na France mais ye moko alobi asombi yango na 400 na 305 na 304 000 euros. Soki ezalaki mutuka ya 215 000 ou bien 190 000 ou bien 250 000 ko bakisa ba option na kati nde ekoki komema eti na 304 305 000. Élément ya kobo il ne faut pas qu'on néglige na makambo mutuka ya fali. Fali tie mutuka ngo na kati ya cargo na avion po ekita na Congo. Wana eza pe ba prix eza ko bakisama soki lelo aloki alingi koteka yango na niveau ya Congo. Mutuka ya fali ekoteka ma jamais na moins ya $450 000 na niveau ya Congo. Pardon, 450 000 euros pas dollars. Na dollar okene na 500 000
dollars mutuka ya fali wana kaka na ndenge eke na Congo après ba fret wana ba dédouanement makambo ebele wana po fali akende koteka ngo na Congo dollar ekokende na na 500 000 kaka na facilité moko tellement nouveau ultra récent avec motorisation hybrid rechargeable pour la version SE et peut être positionné dans une gamme de prix plus élevée que celle de Ghost d'occasion. Ghost otalipe na tableau de bord wana dashboard wana bokomona technologie ya sika eza na kati ya mutuka wana te. Alors soki ozwi mutuka ya faire gola ozwi photo ya liboso ndenge za ko se présenter ok omemi yango na internet pour ba détecter année ya mutuka parce que fallait faire la kisi yango te pour ba détecter année ya mutuka eza ko lakisa année nango eza entre 2010 na 2013 2014 année oyo basali ba mituka wana et puis eza ba ghost oyo baza ko ba fantôme mingi chance eza mingi baza ko kosa risque ya forme ya mutuka ya fere eza ba nini ba rolls oyo babengaka ba fantôme. Alors au prix ya fantôme wana na niveau ya nini na niveau annonce ya voiture parce que ekozala ya occasion et loka 2010 2014 netango ba série ba salami tuka ya oeza na forme ya ferigola eza ba mituka esalimi entre 2010 na 2014. Alors au prix nango na tangu basala kimituka wana na 2010 ezalaki ko coûter 180 000 euros à 220. Alors modèle à haut de gamme parce que na kati pesa na ba différence ya ba prix ebele. Modèle plus haut de gamme ou avec carte grise spéciale dépasse tokoloba 340 à 420 000 euros na batawana ou ba qualité ya sika. Ainsi le prix varie fortement selon état ya mutuka, selon ba kilométrage, selon histoire. Est-ce que c'est un bazolobela histoire? Est-ce que ça la accident et ça la ba iba yango ba changer ba moi eloko mke eloko wana eko changer ko jouer pe na prix. Alors voir la carte d'immatriculation, ce qui est eloko déjà ba si ba falsifia et kozala moi passi pour na ko identifier exactement prix nango. Alors ba lobi boye ba mituka tango ekotaki na prix ekotaki na marché na temps ya 2010 ezalaki ko jouer entre 180 à 220 000 dollars et euros, mais la qualité likoloze koma na 340. Mais oyo ya faire sika ba pesi oyo mutuka oyo batie soyo ke nango na internet na AI eza ko déterminer prix nango eza ko kende balobi faire asombi yango te pas plus ya 78 000 dollars américains, pas plus à 78 000 dollars américains. Tant on a ça kotala, Rolls-Royce Ghost qui vous retrouvez beaucoup moins cher, mais avec des versions particulièrement premium ou rares, peuvent dépasser le prix. Il y a Rolls Oyo eza na premium oeza ba customer de ba sala ki yango vraiment avec beaucoup de pression juste pour na kotia ba biloko ya qualité ya sikana kati soki ba renouveler yango ekoki koleka prix ya iris mais na ndenge ya otomoni nini kazaka deja nini karakasi ya mutuka ya fere eza lisusu ya na étape ya niveau ya nouveauté na kati yele baza kolakisa na kati bam équipement oyo eza na kati eza kolakisa luxe lisusu te ba luxe oyo eza na kati eza luxe ba 2010 eza luxe ya 2025 te. Alors mutuka wana il se pourrait que faire asombi yango na 78 000 dollars, même pas euros, 78 000 dollars, mais fali asombi mutuka na ye avec 304 000 euros. Bon, voilà la grande famille de M. Kambelu TV officiel. Je crois que nous venons tous de suivre cette explication. Je pense que ma discussion est Rosala sous Penza. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui est venue pour nous expliquer. Il est venu, comment on dit ça? Expliciter les choses, si on peut bien le dire. Donc, moi, je suis ni gauloise, je suis ni warrior, mais je suis l'amoureuse de la bonne musique.
Que ce soit le Gaulois, que ce soit le Warrior, c'est le Congo qui gagne. Voilà la grande famille de M. Kambelu TV officiel. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez-nous ce lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je pense que Tolandi Bissognon surtout. En tout cas, ceux qui ezamba no ya liboso koko tranakati ya chaîne oyo. Nabi qu'il y aura de batoya finga na bango parce que ils ont na biso les Congolais. Donc on est là, on assume. Faut qu'on appelle la mentale d'acier à Nakati ya YouTube. Donc voilà, je vous salue tous. Merci beaucoup. Tokutani na mbalasima. Donc to partager le lien oyo. Batubaye ba différence. Batubaye ba différence ya mutuka ya Fali et puis baye ba différence ya mutuka ya Ferrigola le padre. Merci, bisous, bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend. La air oyoyo, au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie Neo Life. Comme on est trienen. Tous en a qui est nango. Ça soit. Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a nini nango. Ils ont 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer trienen. Trienen a produit oyo, ayoko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso.
aye ko booster yango et trienel penza ya liboso kutu aye na ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique etondi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladie oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki azalaki ya kobela akomi en bonne santé nde mpe esake ngai na yo tozala mpe en bonne santé. Alors lokwa toliaka chaque jour il faut mpe tomelaka ye aye kosala mosala loba sikoyo et à part ça aye mpe à part ça asokolaka mpe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso esokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant na capacité ya koabsorbe nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomo etonda tokipa sute biloko ni eza bien nutri to tokipa ngo susute mena ye aye ko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour aye pe abakisi elio donc trienne ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango sali to c'est la triennel asa vena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za mpona maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali so WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur looking na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ba vidéo to ça na ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye au booster énergie muto amela trienne naza muto azala bandi na âge à 12 ans mata amela trienne ya bana eza tosala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na vidéo mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso tu peux comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partoza na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki au lieu de dépenser dans le traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe komi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne
dala nga nazobela te me namelaka ngo moi eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabela to tafunoni ngai nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sali soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrié toza baproduit Neolife wasa so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème na te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto ana sida ata moto ana sida esila te me ekomisa moto amonana bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamiso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele mpe bamama balingana bango tioko te bango balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na o kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko o nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo toyenel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde lishe okutani na oyo